Bon monique journée wana actualité au ça les até. Bo fondé moi si moi boa sali voice na kombo nanga bino boye ko sala ngo émission. Soki boza besoin ya ofinga artiste, bo finga ye bino moko, le bon masque kombo mutu. Parce que oza déjà ben gire, bo sali artiste eza gire. Siko batu batia la vidéo wana très bien. Est-ce que bangonde bazo finga mama ya artiste ou bien ngande na finga ki mama artiste? Ken Piana a fingi mama. Non. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bateli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Alors, la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Na pesi bango 48 heures, ngana bango inde na justice. Nga soki bofingi ser nanga bo prononcer kombo na ye, nga pe na koya wana na kofinga automatiquement mama ya leader. Bakolakisanga video nini nga na salaki na sitaki kombo musicien nini, il faut ba prouver nga video wana soki zapi. Parce que comment bino bozo finga mama batu, bo masque ngo na kombo Ken Piana. Bozo pakolaka vérité maquillage. Soki bolingi bomona pena liboma ya Ken. Botina muta cité pena kombo ser nanga très bien finga ser nanga. Personne va pour lui, le monde Ken Piana. Ailleurs, il y a Fali à On va te là qui a donc malambre que le Dieu. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi
vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena tele monnaie namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin. Voilà, fidèle internaute, encore une fois, bienvenue. Vous êtes belé, vous êtes en na film news. En tout cas, quand on est zalara, tous zalara, ah, on peut savoir nos news, tous zalara, on peut informer, bino na mamnion, sur la culture, et la nion, oh, et c'est une réalité, vous allez informer à temps réel. Et ça, c'est le rôle, bah, tout le monde, zalara, bah, créer, bah, buzz, na bango ya lokuta, bah, créer, bah, confusion, na mitoa, bah, tout pour que, bah, créer trouble. En tout cas, les autres, Robert Talisolo, na ken piana, mais avant tout, on peut s'en merci, Naja Roger Finda, Mario Lupata. En tout cas, vous êtes belé, vous êtes en biso. Tous quand tu as déjà na ben, il y a les solos na biso na ken piana. Bonjour et puis moi, moté na bande kozolo na biso de partout. Ouais, bonjour ML. Bonjour bande gonyo surtout ba landa biso. Mama si déjà Pata Longonia, prophète Emmanuel Dodi, Bambo Théâtre, prophète Moïse Kabodi, en tout cas basali Nzambe nyonso tout. Na pesi bango bambote, en tout cas mbote pe na batut nyonso. Oh bozo benganga bozo salanga reproche moko boye ezanga preuve. Fa to landa ki batu moko boye balobi boye. Yango zomona appel ya mutu moko te o ekobangisanga parce que obengi ngat na yambi yo to sololi. Soki ozo se compliquer na mutu parce que batu musu mitu ezo sala bien te. Alandika batu moko boye balobi boye yazu yango azo poser nga ba question. Et mitu ezo sala bien te yango na yebisa bango bo pesanga ba preuve makama mususu c'est ça. En tout cas sans plus tarder to kotaka na marambo pour belé peut-être ba comprendre tes anini parce que ils ont bête ma partout balandi la vidéo na internet qui était soi-disant yo fingi maman et artiste moko ya Congo na biso. OK. Voilà, en tout cas bana Congo mokili mobimba bolanda biso. Premièrement nunga lobi kamusinga courage ndeko nanga Mathieu Bosch na ndeko na biso Hervé Bozui ya kokende kosala émission ya lokuta ya genre oyo. Émission na lokuta mutazolo avec affirmation na assurance. Na noté. Bango mibale pena na ebité. Bezo ba luka. Faut ba kwa encadrer ba base na bango. Parce que kozwa voice moko bo fondé. Bon moni que journée wana actualité au ça les até bo fondé moi si moi bo sali voice na kombo nanga bino boye ko sala ngo émission ono ken piana afingi mama ya batu o boy ngana préféré kutwa whisky ya air moko tela biso vidéo o bango basali siko batu batia la vidéo wana très bien. Est-ce que bango nde bazo finga mama ya artiste ou bien ngande na finga ki mama artiste? Kofinga mama oya boti moto mache biso tunde toza boto botama ba mama eza moto mota bima mokilo wa nzete poufa bima mama boye un tel abimi non to utaka à travers ba mama wana Ken Piana afingi mama ya Ferry non Ken je t'aime beaucoup parce que tu es mon frère. Premièrement, d'abord, tu fais bien ton travail par rapport à la promotion. Il y a Star Nabiso, Oyo Zalara et Kolobela Mingi, de quoi fallait pour pas. Quand tu fais bien ton travail là, en tout cas, Moutarbo, il y a eu la promotion, il y a Aigle, il y a les Kings, Moutarbo, il y a Zate. Mais tu as tapé à côté, mon frère. Tu as tapé à côté. Pourquoi Koko Matina niveau ya kofinga mama ya Ferrego là?
que azandumba faire atinde na poto pour que négocia kindumba ndeko nangai. En tout cas bolimbi sanga, je vais pas regarder la vidéo le quand on voice oyo, c'est ça que je veux parler. C'est pas bien. Eza kitoko te. Moboti nyonso azaka moboti na yo. Mama ya fere ya fali ya wera baza baboti na yo. Non, pas jusqu'à ce point. Tout ça va clash na biso entre biso na biso. Déjà ton message na ngoto ebi les internet c'est église te. Eza YouTube, eza internet c'est senga ekende na ba clash na ba blog nyonso nde bo senga wa bo sala wana. Là on se comprend. Mais juste na ko toucher na ba boti. Maman ya faire egola. Faire atina na poto ka ko sa kindumba. Parce que ça reproche ba sala. Aucun kutu asali boy. Soki bakangisi sikoyo. Siko Keni wana sali boy. C'est que bango batalaki vidéo wana place yo fingaki to bazana ba audio oh yo fingaki. Na benga ya bango na téléphone na reprochaki bango na lobby. Comment boko kosa communauté congolaise mobimba l'étranger. Oh non, tu affirmes quitter biso pe to eba quitter ngabi comment boko sa l'émission. Bwana source information te botali vidéo mon côté. Naza na enregistrement na bango parce que moyena na soli na bango moyena bombeza te. Yo bengi bato balobaki kete yo fingi boye balobi bango balobi ni parce que na monsieur Zali image nango extrait pe to ko cha awa. Bengi bango na pesi bango 48 heures. Na pesi bango 48 heures. Soki ba s'excuser te, soki ba expliquer peuple o ba koseli o se ba expliquer peuple. O ba embrier publicité. Ngana bango inde na justice, il faut balakisanga vidéo oyo ngana salaki ya makambo bango balobi. Est-ce que yo moko na conscience na ozo se reprocher ne l'autre? Même chose fingo on le bagage nga lobi boy na pesi bango 48 heures. Soki ti dimanche na moni vidéo e koti na internet te, lundi to ke dosili sa makambo na parquet. Mais tu vas le rappeler milingi marapamba te yakin. Yango na lobi boy milingi ninga na rapamba te. Nga pesi bango 48 heures. Soki balakisi na vidéo wana te. Ya ba propos o bango ba lobi nga lobaki so balakisi yango te. To kenena bango na parquet. Parce que toi là non extra vidéo au bino boloka parce que ba lobby qui était yo vidéo yo zolaksa et ça déjà na maboko ba magistrat déjà bazana. Ba magistrat baza déjà na wana na oye biso na sala ba blague te. Ba magistrat baza déjà na vidéo oyo. Comme ça confrontation to kende ko sala. Bakolakisanga vidéo nini nga na salaki na sitaki kombo musicien nini il faut ba prouver nga vidéo wana soki zapi. So au cas où peut-être bango ba kozala la salaki on l'a luka base na bango. Kasi base wana il faut ba corriger bango l'état faut corriger bango parce que base ya niveau wana ti ya mama mutuki azandumba nga koloba na mama mutuki azandumba pe bozotanga pe kombo ya artiste ngo ke alobi na mama ya musicien tel. Il faut confirmer la sanga vidéo on a tangaki kombo ya artiste boye ke mama na bango sala ka boye o ndenge bango balobi parce que comment bino bozo finga mama batu bo maske ngo na kombo ya Ken Piana parce que côté la vidéo na bango o basala ki bango nde bazo finga mama ya artiste soki nga azaki na place ya artiste premièrement na okangana nu bango na kokangisa nanu bango parce que batangi kombo ya artiste batangi kombo ya mama artiste place mama artiste ana zalaka na yebite bango ba confirmer biso que mama ya artiste azana poto ozo comprendre yo yebino teke mama artiste azana poto OK wana na collaborer na bango depuis 2007 depuis 2007 na koyeba ndenge nini ke mama na bango azalaka awa obi azana poto bango nde bazo confirmer nga na vidéo wana ke mama ngo azalaka na poto Ken pia na fingi ke soki ba mema ya salaka soki kindumba bango nde balobi yango parce que nga na yebi vie ya mama na te na yebi pe évolution famille wana te évolution normalement ya famille na yebi yango te. Alors est-ce que yo moko obengi bango yeba non pourquoi ba selelo kwa c'est que ça na likamo moko ezala déjà na bengi bango to sololi yango na zo biso so na bango eza awa yo za na ba preuve yo zela na ML est-ce que nga attendez to zalaka na yo boy na yeba via mama bino soki azalaka api non au moins nga mona betela yo siko est-ce que nga na orchestre na to mona na depuis 2007 non yeba makambo na bango koma so me bango bazo confirmer na vidéo
soki boza besoin ya ofinga artiste bofinga ye bino moko ole bo masque kombo mutu parce que oza déjà ben injure bosali artiste eza injure. Oh yo tikala ofinga to tikala oloba makambo na yo nazoloba makambo na ngai nazoba makambo na ngai nayoki mutu mobo mwana ya ser mobo bazaka mingi na père naso na kango kolo afingi ser na biso nga zo répondre moi azo répondre nde mwana ya mère mobo bazaka na père naso na bakako kolo. Est-ce que ba confondre te vidéo wana bon confondre nde nini ava ya sala mutu be monsieur faut bozana na ba preuve ki asitaki komba mutu tel alobela mutu tel. Vous confondez pourquoi? Vous reconnaître quand même Ozaina Mutumo pour répondre. Si c'est ça, na répondre net Mutuni nga yoki ba fingi ba problème na ser na yo. Ser na nga déjà eza na ba vidéo et belé na ko bimiselo ata 10 vidéos. Ya bato ba finga ser na biso. Donc soki mutu tela ye ke ngande na finga ki ser na bino parce que na luka mutu wana comme ça to kangaye. Vous comprenez? Donc bango makambo balobi nga na otobenga bango so kotela biso son ça va whisky wishi ya tela biso na nous son na toyo kana nous réaction na bango ezaki ni ntango ba soli na ken 48 heures il faut pas respecter mibeko to tia son 48 heures il faut pas respecter makambo auto soli na téléphone. Voilà to kana son et puis on se retrouve tout juste après ka osa musala bien na sipela na yo. Mais ce qui est ça que je pas regarder la vidéo. Le coup là moi je dans le big au finga qui maman. Ce qui est ça que finga qui maman a fait. Wanande eza mabe. J'ai insisté dans la je pas regarder la vidéo mais ce qui au finga qui. Hervé. On va clash la biche entre ouais. Ngana tozalaka bien. Ngana tozala problème te. Très bien. Yo soki oyoki eloko. Okozaka micro okiosali émission. Siko bosali image na ngai. Il fallait senga bala action vidéo onga na lobi biloko wana. En fait, ngana yeba ki pété matcha benga sala émission a posé une question là brusquement. Je savais même pas. Le quoi ben dans un moment il a repos ya question te na répondre na ndenge ya sagement. Obi peut bien insister pe que na dali vidéo te. Sur la nebe émission na oyoka. Na ba ki bien que na dali vidéo te parce que na yebi yo bien. Au sara ba clash dans la ndenge mo ya bien na ndenge ya mayele oyo koko ma bêtise so ndenge ni te. Mais ya ko finga na yo mo la ga ma beta ici ya ko finga bi. So que ça vraiment quelqu'un na fingi wana sali mabe. Mais na kofinga mama moto te na bisko besoin mission bo poster est-ce que so sali vérification au moni siko marambo lobaki ozu ba preuve na parce que moi je rien dit. Je parlais seulement à propos de la question à poser ngana eloko moi si on a poto à lobby. Et puis tout moi ça poto na la kanda na fona les commission na fingaye ajouter robenga ngazo bisanga nini yozo lobela ken ozo banga bongo pona ni fa ko nga dozali bomba nga eloko na yebi te na ke ko loba ngasa ni na finga. Na beba na moi si on a émission à niveau moi 0 nga sala ma na finga mutu ta sa ma na droiture. Dans la salle d'analyse moi ndenge ya correct nga la yebi yo tozara bien tozolara bien na ko sa bêtise na kombo na hote juste moi conseil ça so ba poser une question moi on boya pe que je ça to so la ndenge moi ya bien na cadre moi ya bien na yo za so la ni bien que dans la père yo ozana Mathieu azoluka ba nombre de vie Mathieu a créé le kombo faut que ça rassage bino moyen de répondre na question nezate on a na ba preuve nango te siko bosale lo mo net ya kosalir nga na internet bato mususu siko baloba ofinga ki mama bango na vidéo ngonde to luka siko obomo na te boche bato na qu'est-ce c'est mo boye ngana ko zo pena artiste bongo na bando finga mama na bango na finga na mama na bango na sens ni c'est ça le problème. Audio wana c'est que peut-être yemoko machenda composa que audio wana bimaneti mutu mo apoto kwa simbiso tous na plateau. Ezaka appel penza ya mutapoto ezaka audio te appel penza ya mutapoto bengaki ayokisa ki audio et puis appel yango ya fio. Allô, mais il faut on de mentir babiloko na yo, on le de mentir yango parce que si yango moni kana ebisaki OK, DG lobi na zelio toute la journée na sala no émission ngai moko na lobaki information nazwaki ya lokuta yango nazala DG Ken piana yeyo a défendre elekaki pa na nga tokozala ngai na tonton Hervé na yo po bato bamona ke mamusu tokoka eza lokuta sasa
siko bato kutu ya nani bato kutu babengi Aldo bato ya bureau ya artiste babengi Aldo ya mbainga balobi no toyoki bosaki na ken pia émission mo bo afingi mer siko Aldo afingi de place nini bango babio totali na nini na elenge ya Congo nalobi la seule solution journaliste asala ki émission ezanga moto abengi biso aza moto apoto toyebi ete eza lokwa ofele émission direct moto alobi likambo les seules émission mpe oyo ekozongisa bato na nzela ke bakosela mpe bato makambo ezaka oyo ya biso yango yabaki tokosala no émission bon tonton Hervé par rapport à émission tosalaki ngai na Hervé na ken piana ye nafingaki na ye nani te ndenge olobaya na nga lobi esili nango sikoyo tokomi de tout biso nyonso tolandi ndenge nini réaction na bango mais apparemment on ezaki eloko bango mo bacréaki mais bacréé voice ya neza lokuta appel o baloba ono o balobi na kati ya son tolandi ono sera na benga en plein d'émission est-ce que comment sera na poto akoyeba ke bosa l'émission na benga pona kota c'est que ça qui va planifier qui va créer mais ça planification bozo luka bo détruire image ya mutu eza planification mobimba yo kansinga lelo eza na orchestre moko pena keno bofingi ser nanga botangi kombo na ye ke leader mo atindi musicien aye atangi ser nanga ke Angel Muswahili Makizembe nga répondaka musicien ya leader te na répondre leader ye moko parce que ser nanga zaneti mama nanga nga soki bofingi ser nanga bo prononcer kombo na ye nga pe na koya wana na kofinga automatiquement mama ya leader parce que ser nanga pe aza mama oyo mama responsable mama ya Julia ou autosilisa ba université parce que mais yo on répondait qui c'est là non nana mutu moko te on a répondre peut-être o atangaki kombo ser na so direct ozo comprendre nga lobi boy leader wa Monique aza danger aza puissant atinda musicien na ye parce que toi si to landa pe be émission o ba leader ebele baloba nyoso musicien nga loba kangande na tinda kaye siko musicien wana aya atanga kombo ser nanga ki Angel Muswahili Makizembe nga pe na okende kotanga kombo ya mama ya leader parce que awe zaneti bozo pakola ka vérité maquillage soki bolingi bomona pena liboma ya Ken botinda mutu cité pena kombo ser nanga très bien finga ser nanga bokomona place nga pe na komema siko bino mais ba rumeur moko eza déjà que non mutu moko na poto azotinda bato bazofinga ka ser eloko mo bongo baza ebele ser na biso koma déjà star bato bafinga nga lobi omoni bango ba kosana quelqu'un écoute ça nga lobi musicien oh amoni ke otindi mutu na yo porte parole soliste drummer na yo ofingi ser wa bokolanga mama na nga na père na nga basala divorce ya 5 ans muta bokolanga ser na nga Angel nazwaki na place ya mama na ngai otindi muta fingi ser na nga tangi kombo nga pe na ye kotanga kombo ya mama na yo leader parce que to salaka ba part des choses te ero respecter mama na nga Angel Muswahili te nga pe na respecter mama na yo leader mutotindaki mutu te mais awa eza ba video ya lokuta menga nazoloba soki biloko ya bongo eye donc ndengo zo nano yete nano ba fingi te nano yete ke video mo bo bazo ko avertir nano yete ke mutu mo bo aye azo finga ser na so prononcer kombo parce que mutu so pa ko lo bané alobi eloko meza ba preuve te parce que preuve ezalaka ero cité kombo mutu parce que video ba petio ba sali ba cité kombo na nga ki alobaki na mama mutu tel video nga alobaki na musicien tel nga tanga kombo musicien tel ezate yango na aloba oya mi Monique aza besoin toucher Ken pona toucher Ken fona finga mama na Angel Muswahili wa bokola e batinda kende finga tanga na kombo comme sande ki impolité so bango ba luka nga manke ser na Angel Muswahili nga pe na ko manke ya bino mama monte que non yo beso zongisi bongo mon qui était pour yo ko na même infraction na bango honnête ba on ne ba c'est là nga mama na nga bo fingi parce que ser Angel azanete mama na nga muto azuyo na age 5 yo koli aza mama na yo automatiquement siko ngai pena ozasi
mutu moko atindi mutu aya prononcer kombo sœur Angèle afingi ye nga pe na koya na obata matin na ozana ba preuve tangible na ye na ba preuve na nga na tie boka ndenge batindaki mutu awa siko na sosola pe mama pe a leader parce que mama na nga na mama a leader ba mériter valeur moko siko na o bafingaki wana eza musicien te mutatindaki ba vidéo ezo circuler o bafingisi nga lobi boye na preuve ya mutu moko te parce que mutu atangi kombo sera na biso azate mais c'est ça nga pe mutu loba na preuve ke na fingi mama ya mutu tel azapete parce que na tangi kombo ya mutu te po batangi kombo sera na ngate mais oya ko oser aye na impolitesse nga pe na komeme na impolitesse parce que tokosuka kaka na impolitesse mutu moko ta supporter bafinga papa na ye bafinga mama na ye bafinga basere na ye na ba media ozo comprendre donc mutu moko ta ko supporter biloko bon donc c'est ça voilà quand on est dans mois de mars vous allez mois de la femme pourquoi ba bloko boye ko bima mala moko or eza ba mois il faut honorer ba maman mais du coup boye comme ko yo ba fingi maman na yo peut la ka déjà monter ko avertir wana ils ça là déjà ma il fallait pas bo zela ta mois elek pourquoi pas bosali allusion na pas tuer refi parce que pas tuer refi mutu a finga sera na biso trop na internet mais pas tu refilé on a pesi bakangi siko dossier mso ebi malisusu ya wana lisusu mais bon na bo maître non ça bimaki déjà balimbisa ke batiki yango na lobati ngai pena soki muto elinga impolitesse en tout cas nga pena wala tsoka zaka ka impolitesse parce que depuis na bana ba internet nanga na finga nanga ba parents batute na kota ba vie privée batute de soki bino bokoti na vie privée nanga ya ba sœur nanga en tout cas wana tobe bana parce que ndenge na aboy soki muto fingi sous le Kauka 12h30 na bimela yo au fingi di ba dia à 12h30 na koya au fingi faire gagner la merveille 12h30 na koya fali kutu koloba kutu te Kempiana ozota la caméra parce que ozo pesa maloba na yo ozo s'adresser na batu oyo bazolo bakete yo ofingaki yo ofingi mama ya artiste songolo ya moga na biso alors ozo pesa bango olobela bango maloba oyo yo utana mutema na yo par rapport à loko bango basali bon soki eza ba composer ke loko ana na ba kolo orchestre pour ba luka peut-être ba salir image à Ken parce que les lobes orchestre monsieur comment vivre en actualité comme Ken faut que c'est la ngoma comme faut que c'est la combat Fali faut que c'est la Mbutalika faut que c'est la Denis Lesi bo sale la bango be émission à lokuta bo na bo yo comme ça Denis Lesi yo qui te que garçon na lobby muto abengaki akosaki siko muto abengaki azanani peut-être muto yo orchestre moko boy Ozoka atie bango na mutambu po bango baloba ba n'importe quoi. Yango na pesi ba massa 48 heures. Ba koloba vérité. Pourquoi bazaki courage ya kosala émission? So au cas où ba lobby vérité ba lobby qui était eloko na to montagne na biso ezala ngo ya lokuta okosala ni. Mais faut ba loba vérité, so ba lobby vérité na kansala ba tout temps. Faut ba loba vérité que to sala ki yango na ba réseau tel otindaki ba sentiment otindaki bango basala ba okendo fandango et boso ba be ke tamba tindaki bango kasa batindaki bango ba ben ça peut bato batindaki bango. Voilà, ça n'est fini avec cette émission. J'ai dit grand merci. Vous avez belé bolandaki biso. En tout cas, Adèle Djoko Bagou danger, Prince Yawoli, Sir Poli Lumumba, Batunyo surtout bolandi biso. Bomoni bino mokoti. Baya to sololi, bomoni bino moko nga pesi bango. En tout cas 48 heures. Babongsa maloba la bango. Merci beaucoup. Voilà déjà donc quand on a notre comme nasuka émission na biso donc il fallait quand même tout éclaircir confusion ezaki na mito bato parce que bato belé bazaki na confusion bazo baté maintenant na fingi nani ba fingi pona nini alors je pense que Ken Piana a ngoli ba vérité nyonso alors bino ba pesi 48 heures bo ça l'effort bo benga tope luka Ken Piana pour que bo s'expliquer en tout cas bo za belé bo continuer toujours ko s'abonner car ndenge zala parce que ba numéro ya sika isa et belé ngala bino tukutani au prochain numéro ciao. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a fait ça. Fali avant. On va te là qui a donc malambré que le Dieu.
Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.